Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut. Bonjour. Bonsoir, la grande famille. Bonsoir. Jamboé, Numbote Nabino. Hello. Et qu'on dépendre quand na air Boko Yamba vidéo Nabiso, Nabandaku Nabino. Voilà. Hello, toza les 2 mai. Le 1er mai, Zaki journée de travail. Alors déjà les 2 mai. Alors bon début à moi. Il y a mais na balandinyo so ya BBC Mpoi TV ticket nzambe nanga apambola bino. Voilà la grande famille, je crois titre na biso bomoni, photo ya miniature na biso bomoni. C'est juste car que non kande makamango kindaka. Et voilà, sortie médiatique isusu ya Maxi Bondoué et sali que mbutu moko boiza na famille ya ba artiste nabiso Janifa ipe à son âme tolobaki que non tozongi c'est sous na ba miniature et tout mais tant que ba makamusu c'est comme obima cc et pourquoi pas toi ça elango analyse. Alors c'est fait-il ou encore il paraîtrait que bambongo oyo na pesi kutu bandeko nyonso oyo bazo soutenir nga ba merci te vraiment bolimbisa. Nous devons être reconnaissantes. Vraiment, la bande de ko bazokata temps ya ko aimer, ko partager et ba ope bazako s'abonner. Voilà, merci Nabino nyonso pour la considération bolimbisa. Merci pour la considération. Ceux qui ezambala liboso, s'il te plaît, zala à l'aise, essaie de t'abonner. Vraiment, vous allez dessus. Alors, comme d'habitude, des slogans nabiso zala toujours la grande famille. Beau aimer, beau partager et ça vraiment biso bien. Voilà. Revenons si qu'on a du solo on a memeli bino lilo vraiment bandeko pour moi et salinga passi tout le monde qui biso nyonso na matanga wana ndenge makamu nyonso et les kaki c'était vraiment médiatisé et yakobata meza kité yakobombe za kité makamu nyonso bandeko se dérouler juste kana na net quoi na réseaux sociaux. Voilà, et c'est fait-il que bambongo oyo ebimaki wana ba comédien ya diaspora pona bango ba réfléchissaki ya koloba ke non lokola artiste ou encore collègue na biso akufi atiki bana semie bambongo oyo topesa yango na bana tomonaki yango sur les réseaux sociaux ba partage tomonaki yango oyo ememaki pe moi polémique muke ya koloba pourquoi bo médiatiser yango. Alors tout ça là qui a peu souka analyse à koloba que non bino batu bino encore biso ba congolais tous en a problème na mutu comment boye bobengi batu ba miyibi batu ba ko prouver bino que non ba yiba ki mbongo te ba ko tandela bino mbongo na mesa bomona ngo bien et comme sous pourquoi bo étaler makamango sur les réseaux sociaux. Bref, alors to kangina en parenthèse wana. Alors lobi to moni sous Maxi Bondoué. Moi pour moi quand c'est que non ça zongi na kini malheureusement na poto malheureusement ça toujours na kini. Voilà, et sortie médiatique na il paraîtrait bambongo nyonso o ba pesa ki bana ya Jani famille ya pauvre ou encore famille ya artiste babotoli bana mbongo wana babotoli bango bambongo wana toza na preuve te sauf que non Maxi façon oya bimaki alobeli yango ya koloba ke non s'il vous plaît libota bo batela nani bana wana bo sunga bana wana et tout s'il y a un problème parce que je suis en contact avec les enfants dans Solana bana s'il y a un problème il y a un souci na koya
Maintenant, moi, je me demande. Et là, déjà, soupçon. Et là, déjà, soupçon à koloba que bana, babotoli bango mbongo ou comment. Mutu o pa kozala mieux placé ko bima ya koloba que no babotoli bana mbongo. Pour nga na moni zaka mao parce que mao pe mwana na ye azwa kimbo. Babotoli mwana mao pe mbongo ou encore bazolinga ko botola bango mbongo ou encore mbongo moko ebimaki. Oh, ceux qui ba ki kotikela bango ceux qui toyoka ceux qui ba 15 000 ceux qui ba combien lisusu wana oh famille evandeli yango epesi bana te. Donc je sais pas ba makambo on ndenge ezokende. Alors bref, lorsque nga na moni Maxi abimi elle peut toutefois kozala na raison na ye pe akoki kozala pe azana raison te du fait que non on les a famille à bateau. On les a famille à bateau. Maxi Bondowe, moi je t'aime vraiment, je t'aime. Qu'on s'implique vraiment dans ma cambote, qu'on peut ça espace vraiment dans ma cambote, ou façon na moni olobeli yango ya kolobake. Ce qui a holandeli makambo et que ba vérité oyebi ba vérité que non ba na Jani boye famille papa bango famille ya Jani sali bango boye et botoli bango boye et pesi bango boye te et boki si bango okuya. Laisse-moi te dire Maxi, moi je t'aime hein. Peut-être au lobby ou peut-être nassé à Kanda, mais tu dois te réserver parce que on est a famille à Batou. Yoza no munduba, bango bazana bango bayanzi. Essaie un peu à kosalani, ya ko revenir sur terre, ya koloba que non, toi tu as ton enfant, hein. Tu as risqué, yo moko lobi tu as risqué, au tiki mwana na yo na poto, au tiki misala na yo, au tiki ba makamne bele, il fallait sala mais o na kini, pona Jani et voilà. Ceux qui famille ya Jani bayamba qui yo peut-être osa pe na accès wanate ou encore ceux qui osaki déjà message au lancaka na message au lancaka pardon bande ko bo aimer hein bo aimer bo partager s'il vous plaît aimer partager ba pesa ki confiance wana ou encore kaka façon lancer qui message o et tout aki batu et que maman Denise pe asala ki nini aye ko libérer bambongo et tout makamno so ndenge lekaki machin et voilà. Pour nga Maxi Bondowe okoki ka juste ka kosokola maboko ende konanga mwa sozana mwana no azana no muke. Liwa ya Jani eza liwa moko boye oyo eza liwa moko boye eza trop mystique. Yo za mutu moko boye osambelaka déjà. Otala makambo nyonso physiquement te essaie de regarder ça spirituellement. Tala makambo spirituellement couper ça accepter à koloba keno obi montrer ce qui oya ko défendre bana wana et tout tant que moko Jani lorsqu'il était vivant akoka ki kozwa soin ya bana wana te je ne pense pas que non yondo oya kozwa soin ya bana wana Maxi Bondowe. Moi je t'aime mais ça juste que non na sala analyse na ngana ndenge mo boye que non il y a conseil pour na omeka un peu ko se ressaisir encore de revenir sur terre. Oh mais kako se protéger na ndenge mususu ya koloba que non toi aussi tu as ton enfant aujourd'hui ce que vous ate oh yozo bundela bana Jani to ebite oh ya ko bundela pe mwana na yo. Alors focalise toi na makambo mwana na aussi s'agit que non tant ekoki ya kozonga na yo zonga okene kotala mwana na yo ko ko kufela bana mususu te ya koloba que non ngai na zoya ngana koya na chema ina munoko te to mona ki famille ya Jani bayamba ki yo très bien ba considérer ki yo et tout ni yango ezoleka lisusu kuna soki babotoli bango mbongo. Moi je ne pense pas que non occupé ko ya ko sala ngo lo bango na réseaux sociaux eza makambo ya famille bande ko na sala analyse oyo na mutema pasi na mutema pasi franchement moi j'aime bien Maxi mais likambo wana aokozala na raison tout comme aokozala pe na tort parce que wana na minute ekomi makambo ya famille parce que tolobaka ngo kutu biso nyonso tolobi ke non bambongo oyo ebimi ndenge façon bokaboleli yango ekopesa famille pas cité bino bobimi na mbongo na poto boyemba la moko bopesi kaka bana vous avez donc bino botalaki bana pona bino bomonaki yango bosali yango bien. Or peut-être ceux qui peuvent bosolaka pe na famille bon je sais pas wana vraiment toki kolobela yango te parce que c'est déjà fait. Et voilà ceux qui bango bakoboto là-bas na mbongo. C'est grave, hein, c'est grave. Et je ne pense pas que no banango bakobima baya koloba ke no baboto libiso mbongo. Ou encore mbongo moko ekoti ceux qui pendenge nini, ceux qui ka ndenge makamango ezokende. Bref, Maxi Bondowe, je t'aime bien aux stars nanga ko s'impliquer na makambo te ya bana ya Jani.
Parce que Gianni est moko de son vivant, lorsqu'il était vivant, il savait au moins que nous, avec au moins ceux qui n'ont 11 enfants. Mais à kokaki, ko soutenir bana wana te, à kokaki ko zo bana en charge te. Alors il n'est pas dit aussi que non, ceux qui Gianni a zate, yo oza juste kaka collègue tellement na famille artistique, c'est tout. Bino famille artistique, vous avez fait l'essentiel. Vous avez fait l'essentiel. Bon, là, si mouté mawana et puis vision qui coûte que non. Bon, mais moi, bana tami balé à Gianni na poto. Alors bino moko boyebika makamango ndenge kene. La grande famille bo aimer beau partager, hein. Maxi lobi abima qui a koloba que non, famille à Gianni et tout, c'est comme si batiraillement moko boy, c'est comme si que non. Bah comme il connaît ni bana ya Gianni et voilà. Et Maxi a déjà lancé un message à koloba que ceux qui ba meki ko sala bana ya Gianni mabe ou encore ba botola bango bambongo ou bien ba rejeter bango pona mbongo ba bilo bo parce que zaka likambo mbongo to qui est pas etozongo zaka likambo mbongo. Et voilà. Est-ce que Maxi Oriko s'impliquer dans makambo yo mama? Toi aussi tu as ta famille. Yo moko loba déjà que non, oza likonzi ya famille na yo. Oza likonzi ya famille na yo. Ou la kisa ki biso le kino ya koloba que non, le kino na yo ndo zo en charge ya le kina yo, yo ndo sala ka boy, yo ndo nyonso na famille na yo. En likolo nango su tu as un enfant avec toi. Alors tala na nous famille na yo, kokota na famille ya batu mususu te o bango moko soko tali na nous après lorsque kaka Gianni a kufi to monaki niveau ya famille wana na ndenge moko ya mabete. Na ndenge moko ya mabete to monaki façon ya comportement ya batu wana. Soki bana na ba pesa ki bango bambongo. Mwana mikimela na pour les 500 euros wana eza mbongo moko boye soki mwana pesa za na muto esala ezo fonctionner a oki ko multiplier mbongo wana. Alors bref bandeko, c'était juste que non Maxi Bondoé abimi pour relancer message moko na famille ya Gianni. Yango koyoka ba polémique ou encore mona lelo boyo koyoka déjà batu musu ba osala émission tu es qui na famille ya Gianni. Ozaki mwasi ya Gianni kane batu ba lobanga na yebi keno ozaki nde mwasi ya Gianni ya théâtre. Yo moko lobaki yango keno na ba théâtre ceux qui za sans théâtre botourna na Gianni au moins ta 80% botourna na Gianni qui mwasi na mobile. Alors complicité wana koma ki makasi encore dans que lobaki en collaboration na encore makila na bino ekutanaki. Alors bref, liwa ya Gianni ti lelo batu ba comprendre yango te. Liwa ya Gianni eyebi famille na ye. Liwa ya Gianni eyebi labrine. Alors bino boza ba simple collègue kaka ya travail. Kokota na makambo wana te nani na biso, artiste na biso nani Maxi Bondoé. Ba courage na oza nango wana, eza ba courage na ou encore ba courage olingi otia na famille ya Gianni, tiango na famille na yo ça bien. Na ke nango na ndenge ya mabete bande c'est juste eza analyse moko mission mo bona sali pona ko rappeler ou encore en même temps conseil pona kopesa Maxi Bondoé. Tika mama Gianni atika bana wana moko kuta loba keno papa tika nga soki na mwana muketo loba na to keleka na mwana ya nani na mwana ya Mao to tika kana no to taka na mwana ya Mao atika mwana na Ajinin. Avant mwana Mao il y a d'autres bana mususu baza na sima Mao je sais pas soki bana Mao wana nde bana suka. Parce que bana no so tali ba okyo bimata 3 4 o baza maman mais ba okyo za presque ba âge moko. De son vivant azaki na souci ya bana wana te peut-être azaki na ngona kati mais to yebite otokyo loba na minicho parce que le monsieur est déjà parti. Alors tant que bana wana ba msusu baloba ke no na mona papa na ngaka na photo na mona papa na ngaka ka boy na mona papa na ngaka boy ezo make sense te. Il y a ceux qui peut-être yoko bima pona obundela bana wana non. De l'air na okyo loba ke non de son vivant. Gianni atikala kozwa peut-être abundela bana na ye wana te. Alors yo zaka ka simple individu ou encore simple collègue de travail
oya kolata ba makambo abatu boye oya koleka na pamba parce que ti lelo liwa ya Jani boye baka mutuna makolo te. Alors le quoi tout le monde a capé sur les réseaux sociaux ba yela kabiso ba memela biso ba yanzi boye comportement boye et ceux qui ont allé liwa ya nani ya artiste na biso au bon que non il y avait une main noire parce que bakangaka mutu vi bakangaka vi ya mutu bongote siko yo nani un simple collègue de travail oya komi beta na tolo ya koloba que non je viendrai, je suis en contact avec tous ces enfants là. C'est quoi? C'est ozo jouer game nini wana mama na ngai. Bundela famille na yo, bundela bandeko na yo, bundela mwana na yo. Parce que ceux qui peut liwa ya Jani bimaki na famille na ye. C'est-à-dire que no baza pe na somo bana wana te. Alors toi n'ose même pas ya kokota na ba makambo wana. To mona ki Jani akufi zaika premier jour, deuxième jour et sili. Après bakomi ko visionner mbongo. Bakomi ko visionner mbongo famille basala tina ba émission ya ko batozo mona ba mbongo ngote ne place nga kutu ngai BBC na ba yaki bango. O peut-être mon équipe na maman Olive père et ce maman Olive sous maman Denise père abayaki. Toi tu as fait l'essentiel. Peut-être yo zaki ka canal o nzambe pa chaki yo peut-être pour na ko valoriser pe kaka artiste. Suka wana kolinga sute kota na kati ya libota batu na ndenge ozolingo mikotela wana artiste na biso Maxi Bondo. Oui, nous t'aimons ma chérie. Nous t'aimons. Ce que tu avais fait là est l'essentiel. Et puis endima maki pe na mokili mobimbe endima maki na ba okuto ba bane kolinga yo te bayaki kolinga yo kana eloko wana na liwa ya Jani. Et na kini wana yo moko monike no ozui ba problème descente non na kini wana ba ibio ba mbongo ba maladie ya makolo ba bokeli maladie et tout oyebi pe kuna eutelité ok ozana sagesse ozana intelligence ozana sagesse a koloba mais kolinga olekela ngo niveau te et comme mabe. Tu parles bien, tu réfléchis bien. Oh, peut-être que tu me alors, bref, c'est ça qui est juste famille ou une famille à Batou. Et là, vraiment famille à Batou. Ngana kwa ko sala analyse wa teke na bande kwa Jani babandi oboto la bana mbongo etali kaka bango ndeko na bango tango sala 15 ans kuna na poto. Anyo kwami bango peut-être soki ba boma ki pende ko na bango po bazo ba monta wana to koyeba wapi ngana bino to yebite to lo bakaka la grande famille bo aimer bo partager ngana yoki yango mabe na sepeli na ngote to ki ko ya ko bele la famille ya Janite ba famille ba réalité ezebele to mona kutu awata dadi kitambala tang dadi ditambala tang wa kufaka ba mbongo ekotaka na famille parvenira ti nako police bembe ya dadi na morgue pona mbongo to mona ka ndenge bana bazaki rejeté to mona ki bana ya dadi ndenge bazaki rejeté sur les réseaux sociaux to mona ki pona mbongo nzamba orphelin. Il faut que tu bana wana kai ke non nzambe moko yebi ke non nzambe aba orphelin nzambe yebi ndenge ako nini bana wana ko batela bana wana ko bundela bana wana parce que monde lelo monde à ténèbres façon ezo fonctionner mama nanga eza suka bande ko no tende ba oboma yo ata bato libanda ba oboma parce que nengo za wana façon zoloba ba o ba bwakeli o maladie na makolo yebi bango est-ce que baza bato famille na yo eyebi kayo ba o ba yibi o mbongo baza ta famille na yo ebikayo, tu vois. Alors ressaisis-toi, reviens sur terre ya koloba keno bongama na yo zonga na poto ozana mwana na yo ozana mwana na yo ko ya ko bundela bana ya Janite pour ceux qui yo lelo zate to moni pe o ya ko bundela mwana na yo te to moni o ya ko bundela mwana na yo te. Jani il est déjà parti hein. Accueilli ya yesili hein.
bana na ye wana ndenge batikali nzambe aborphelin akoyeba kobokola bango bana na il faut bamizwa en charge soki peut-être bamama lokola mao déjà tomona ke no aza mama moko responsable abokoli mwana na ye bien na mosusu soki nabosani na kombo na ye mwasi ya Jani azalaki mwasi na ye ya libala ye pa bokoli mwana na ye bien là maintenant ezo dépendre na bamama babotaki na Jani façon bakobokola bana na bango baza na bamama na bango peut-être bamama na bango nde bakoki koya kobima baya kobundela bana keno bobotoli bana mbongo mpo na nini et puis makambo yango chez nous chez les Bantou vanda kimia mpo oya kokufa kaka pamba. Alors bandeko je sais pas soki na lobi mabe moi j'aime Maxi bomonaki na ba makambo nyonso na banaye koya kosala ba analyse na nga sur Maxi et tout mais soki a keneti moi à côté tant que biso tolingaka et faut to lobela e mama tika makambo ya famille ya bato. Lorsque je viendrai, je suis en contact avec tous les enfants. C'est comme si au lingo, on dirait suspect, mon robot na famille à bateau. Tu viendras dans la famille à bateau ko sala nini. Dis-toi aujourd'hui que non osate. Nani pas ko se porter garant ya komi beta na tolo ya koloba ke non. Mwana Maxi boye, boye, mwana Maxi boye, boye. Nani pas ko se porter garant aya ko bundela mwana no lokola oyo zo ninga ko bima o bundela. Réfléchissons, hein. Réfléchissons. La grande famille, beau aimer, beau partager. Et ça, vraiment, biso bien. Aimer partager. Voilà. Depuis lobby vers 22h. Et dans ça, il analyse les lots. Ils appellent matière. Ils ont matière. Ils ont matière. L'essentiel a été fait. Ya koloba keno. Bolinga ki ba bua ke bembe ya collègue na binote na poto vi keno azaki na documenté. Et au sali l'essentiel. Ba soutien outil par-ci par-là. Et l'artiste, il a été enterré. Na Valère Nyonso. Obino bobane koluka. Obino bolinga ki. C'est ça l'essentiel. Bino bo pesi bana mbongo. Boze sous na droit kolandela pe mbongo wana te bana mbongo wana to pesa ki bino bo. Boze sous na droit wana te l'essentiel a été déjà fait que no bo pesi bo libérer bana. Et si li. Ceux qui paient mbongo mususu ekota ki yebi kaka bango donc c'est le donc bref ezaka cœur. Bino bosali déjà l'essentiel. Maxi, tu as fait l'essentiel. Tout le monde y a un ami. Si vous avez bien à Kolobake, zonga na yo, que nous en charge, que nous ta la famille na yo, et que nous ta la moine na yo, tu as ta famille, oh yom tozo ka charge na bango. Ce qui yo zate na ndimite mutu moko se porter garant ya ko bundi la famille na. Liwa ngwa Jani ezaki ba liwa moko boye ya koloba keno ozo comprendre liwa yango te mutu bazo bengana mutu mwasi azola kiso bambanda mutu mwasi azwize akumize ya mobali mususu mutu avandi na mobali ndaku moko aboti pe mwana na kati ya ndaku wana yo ozotika la pe na mwana babilo moko boye ezo make sense te yo moko okokaki pe kozwa ba décision na yo de akokaki kozwa ba décision na été to connaître ngana ba analyse na ngana condamna été na mona ngo ka ke non c'était spirituel parce que mutu mobali akoki ozala ntaba beti na niveau wana te. La grande famille aimait partager, voilà. Tout solo là. Bon aimer beau partager ça biso bien. Non, bah toujours que nos numéros na biso wana la grande famille, bah au bazan a besoin benga BBC pour un conseil, bah suggestion na bino on est là ensemble, bon benga parce qu'on a plus besoin à ko ya bongisa pe musala, voilà. Maxi Bondowe, la vedette du moment, hein. Yonde Mikolo penza depuis que Jani a koufi.
Alors bref, c'était au moins ça. On a voulu juste qu'on partager. Moi, idée na biso auto na monaki na makamwango na sortie médiatique wana parce que les autres ont déjà na ba page ba botoli bana wana mbongo to komona ba tumusu ba osala ba 2 heures de temps sur ça. Ata ceux qui ba botoli bango mbongo. Lorsque tokoya ou bien bokoya ko sala analyse ou bien lorsque toi tu viendras lancer les messages. Ndeko lobake non, to ba kozongi c'est la bango ba mbongo na bango. Bato bako bundela bana nande ba botoli bango ba mbongo ou encore ndenge ba fini bango makamususu. Eza ba mama na bango. Eza ba maman na bango. Bino famille artistique te. Voilà la grande famille. Bah bon journée na bino nyonso. Tokutani prochainement. Bisous. Ciao. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.